Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengina Biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengina Biso TV. Elengina Biso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas de vous savez que n'oubliez pas que Elengina Biso TV. Jericho Betox. Tiens. Minene. Mbote na balandi ya émission Tendre Love. Oyo ezaka toujours na chaîne na biso Elengina Biso TV. Oyo ya boss nanga mokonzi nanga Jericho Betox 257 mobile mbuma na zolo. En tout cas, nazana bino et puis nazo profiter ko pesa mbote na producteur nanga Otis Nzoko. Otis Nzoko, Nzoko Otis mambali moko bien. Et motema mala motema pembe et j'ai profité de l'occasion de couper ça moninga yanga ya kala ya tongo c'est mama es motema Jean Simaes na France. En tout cas balandi émission Tendre Love pour me sena kolanda émission oyo to belaka mingi ba figé sujet sans tabou. Et maintenant pour la journée à lelo toujours ça la sujet sans tabou et ça na ndeko moko a bengi biso à partir Allemagne et ça le kamoko za ko déranger makasi. Na kuzolongola lunette pour mona ilongi danga na betenu lisolo yango ndeko wana to tanga kombo na ite pour ba to tanga kombo na ite ndeko wana abala asali 10 ans de mariage na mwasi na ye non 12 ans de mariage na mwasi na ye babalani na poto babalani vraiment mariage civil religieux coutumier tout est salamaki et maintenant azalaka bien à moi sans problème babotine bana 4 s'il vous plaît abotine bana 4 kaka ndenge zalaka papa kendaka musala azaka peka na moninga na moko ami intime na ye ba mesana ndenge bazalaka na moninga na ye wana papa ayebaka te ke moninga na ye wana abetaka na mwasi na ye kolomsusu boye papa abimaki samedi moko papa salakati abimaki tanga abimaki tonga bimi FC mama ki akeba course na bata poto ndo bozaka bimaki na e makam na e tango aye il fallait que sonner a fina sonnerie mais a fini ki sonorité ndako zaka otindika do bana bazako sakana batindika ka porte nzoka na chambre papa mama na moninga ya papa bazo passer rapport sexuel. Parce par rapport sexuel, on a mis tout na chambre ya papa na maman. Subitement, au balaye avec okuta bango. Balandi émission Tendre Love, mon balai le bien du vertige. Azo ibate asala ni baninga na ba ebise ba 3 ba 4 boy. Andimate parce que sa femme elle était une femme courageuse, respectueuse. Et la femme qui craignait Dieu et qui craint Dieu. Qui craint Dieu vraiment. Moi, je suis à Banga Kanzambe. Mais maintenant, à Kangi, moi, Sinae, sur place, à Fragla de Li. À Zoïbate, à Sala, Nini. Yango si j'ai le to yango awawa, to lobela yango, to débattre yango. O tokoloba awa o papa komoneza malamu yango nde akosala na plateau na zalinga mon côté na mesana kozana bandeko nanga na yambaka na émission Tendre Love na mpanzi nanga nazali na artiste Stario. Bonsoir papa. Bonsoir maman tendresse. Ba beauté kaka. Merci na mpanzi nanga côté nazalanga mon côté na mesana kozana mwana mwasi ya mokusa talo champagne masanga cher. Bonsoir madame. Bonsoir maman tendresse mwana muluba loketo pete pete mbisa kwa tala kasko simba te. Aïe. Azale madame tebolimbisanga azale mademoiselle traka na ba dégâts ba condamné na ba respect yango moni na bengi madame sans plus tarder nazana motuna nazo banana na artiste Stario. Stario ce qui le likambo boye komelio réaction no ekozala ndengeni. Merci beaucoup pour la réponse, pour la question. Alors, maman, ils a passé. Ok, ils a passé. Donc, pour nanga. Nathalie, bah pour na tonton à la thé. Pour nanga. Ah, maman, ils a passé, hein.
eza vraiment passe moi si nanga o na bala banda 10 ans to botile 4 bana donc na bimi moi ba course la ke musala na zonga boneko kuta moi songa na bala na mbongo hein pendant 10 ans que na camarade na ngai ami intime de a camarade na ngai bon moi non maman wana vraiment faut la singa trop à la té déjà comme on senga té mais trop à la té ni explication et bon écoute que non oyoki to oka nambetu oya yubola la kanai maman ngapela lo lobate quand bo sidisa quand ya zo bima na yo pozo bima ce qu'on a papa Stario yondo zabo ceux qui ozaki nzambe ngo tumba mokili bon cela dans l'ensemble n'ingala tumba mokite mais n'ingala mano tumba bato basala mabe mais on est méchanceté ce que nditi ngana na ibité baba les pardon libère ce qui lelo oyoyo lelo oyo biko zaki nzambe bongo tumba mokili yo combien de fois bando botamo sala oyo sala ba mabe bele nzamba limbisaka maman mabe non mabe on comprend bible lobi lisumu ya munene na ya mukeza la raté biso bata mokili tozo lisumu ya muke na ya munene ozo comprendre lisumu ya muke la biso bata mokili ezali ya munene ezali mama okofinga ngembesi na ko sama kamunyo sono limbiso mais oya biko 500 zoto est batu ko 500 zoto malgré to solo la milimo est différent même bible ok na ngana bible même bible ya moko loba que non moi c'est na mbali o ba balani ozo comprendre mo bala ko boya moi si oya ko kutela taille kobo maman c'est normal te moi si nanga na muninga no aza sumo so fana ndako te aza sumo so fana chengate aza peut-être ya ko benga na ko comme ça au monde ce que dans la kinya voilà ça va ko benga la ko mais comme c'est la pote aza mto ko singile divorce ah bon oui oh na camarade nanga pendant 10 ans yupo yebié oh wala za kindoki maman voilà eloko ko limbisa te moko ngaye pala ngai vraiment bolingo facile star alobi pona e bolingo facile et puis ils a péché grave et ko pardonner te mais nako ko tika stario moko te nazara toujours na stario na jemima la champagne ne pe no kapé à vierge maman champagne papa zotala biso alinga ko pe yo pe mwasi ba réaction ne ko kozala nini na o ndeko no mwasi asali. Bon, merci maman Tendresse pour la parole. Kaka nde yo mo uta loba que le pardon c'est une puissance qui libère. Pour na ngai na Monique olobi bien basali 12 ans de mariage et en plus bazana 4 bonnes. Donc ezaka likambo limbisa pour na ngana mona ngati likambo ni bako kabonela wana pour déjà basa déjà 12 ans de mariage pour basa déjà na 4 bana et puis les loyo ceux qui bakabwani des avantages ezaya nani au moins teke mobile ni mtozonga sima et surtout que basa na poto ils ont besoin d'Afrique hein ben oui ba réalité à poto donc ceux qui les loyo ba déclarer divorce papa a otika là na au perdre donc ma perdon donc comme si basi à poto yo nous autres na basi à poto comme si za mamba poto basa na makomno so ba lingi. Hein? Non, et ça bon côté. La logique du chose n'est pas là. Ba balani déjà basali 12 ans de mariage. Ba koki jamais ko panza eloko ba créer pendant longtemps. Au moins mobile on a ko perdre depuis le lors ma perdant à ko zanga ceux qui a lobby à divorcer na mwasi wana. Pour na ngana moni za gravité. Ko bimana camarade na ye. Et ça peut-être libaku o ere to envoûtement. Mais ce qui limbisié ba limbisa na ba makamone leke sili nango. Yo zolo ba bongo parce que za mwana mwasi. Alors ce que dans laquelle parmi biso mibali, oninga ko lo même bongo te mama. Na mbetu vraiment. Et bon akuta ta ba yebisio ngamoko. Ata kutu poto yaya, ata poto. Yo kanga na yebisa yo papa star. Ngai kutu na yebi na bi famille moko boye yaya na leki ba bimana mwasi moko. Yaya na leki ba bimana mwasi moko. Mais le oui, le quoi yaya alinga ki mwasi na ye. Alimbisa qui lelo babaya na bazisi kamako et bon ki camarade et ma bête yaya il faut to yiba ke loko moko divorce eza mabe makasi yo zolo babo eposa ki chasse star yo divorce eza mabe makasi botala non bana eza ko bebe éducation ya bana lelo soki bo se décider bo se divorcer bino ba para bo un problème te me bana na o soit tu n'allais pas maman toi pas papa non pardon couper ça nga charge te. Vous comprenez qu'on peut s'en charger parce que moi si on a dit que non azana ban alors pourquoi t'as qui ban naté akiko bimana camarade nangai donc comme la tour nanga na décision donc on va ça que non ta la ban
non bala ba ko beba te maman na ibso loko moko papa star yo bazwa décision na kandate avant que décision faut tala kasima ko tena okanda liboso te po kanda ne ko bebisa makambo na onyoso ya vie omoni diable alingaka ko bebisa oyo nzambe abongisi peut-être diable azolinga abebisa foyer ya mwana mobali wana alingi te ndinga azomona ye peut-être aza déjà élevé azala ba bien na ye ezopesa diable kanda yango atindi mvutima eleki na nzela mama yo pe soko sosolité omona pe au perdre hein papa omoni tika diable fanda calme mama ozo comprendre tika diable omoni bana ba kola l'éducation nanga ozo comprendre mais moi si on ko bala akobimisa bana bandoki akobimisa bana mama poto eza awate ozo yoka awa lakini comme si to mesala biso mwana mbanda ndoki poto za poto ozo comprendre l'état zali jamais comme si des mots aluki ko tantenga ina nzela moi si la satike no moi ça za de mo faza musika la ngai oh là là maman pona ngana moni loko ni ya grave on ezate oyo ko tinda en plus non au plus exemple bien olobi bandeko surtout tali bien wala za camarade na ngai ande ona ngate a même pas makila na ngai. Mais papa, on peut déjà pas se mettre collègues, ça va ndeko na yo. En tout cas, vraiment. Mais on est côté, on est ndeko ni côté ça la passe ma carte collègue. Pour ceux qui exemple ceux qui va botaka, si ko yo po boti ba benga na nani. Mais ceux qui ba camarade ata boti na moi sino bo bota na et ça ngo lo côté. Oyo ki me ndeko ni ça passe. Ba sangi sinzo mama tango zolo ba fwe ba pela bilakeli mususu za la. Ba sangi si makila. Ozo comprendre. Exemple foot mais ngasko la point là foot na. En tout cas, c'est chaud. On a plateau. Vraiment na plateau awa bande ko bozo mona ndenge ezo inda na plateau na komi koko chité na émission nanga bokoma na ba email na bino na émission bokoma ba réponse na bino ba izide no bokoma puis numéro yango wana eza na se wana eza numéro nanga WhatsApp ba participation na bino ekosala bien et puis ba réponse surtout na email et ko permettre pe ndeko abona pe azwa réponse tout ceux qui dans wana to kena no mpanzi papa Stario moi des personnes au couper sambote na numéro na téléphone. Merci maman voilà pe sambote na lo balande ko mbali o azolanda papa na ngai oyo maman lobi faux débat pour na ngai tala moi si wala tie musika ya makambo na yo azandoki o comprendre azala souci na yo te alors comme si kelo bazolo bakeno nde maman lobi kelo ko limbisa soki ni tala soki ya yebaka mbalinga ka yeba asali buzo ba bimina camarade nanga po nanga tia ye musika alors la profiter na pesa bambote na pesi vie nanga e dami azi wa mbote balobi kalami te na kin tozo zela yo à partir le 18 to ko sepela nazo zela ka fe ba kolina ngaka ndingo lobaki sala nga mo bien na suki wala vraiment numéro de téléphone ngeza plus 243 84 02 59 47 plus 243 84 02 59 47 vraiment bobenga vraiment il y a un peu numéro de WhatsApp. Oui, ça peut WhatsApp. Quoi ça peut WhatsApp. De ce pas tu na tête erreur bobenga vraiment. Merci beaucoup Stario. To kila mpanzi nangai la champagne na maison bengi la champagne masanga talo masa mukusa talo mot de la fin nao na moi de mbote na balandi na yo na bato ya yo na numéro de téléphone. Bon, merci maman Tendresse. Mot de la fin na kaka papa tutsa motema eza na makambo yaka yana ba réalité ya vie yango te esala ke uboya mama bana na papa so raison moi ça stade mabitala ta banati papa il dit que ça bana tala ka kolinga te bana ba ke boko maso wa polobi ba ko morité un jour na vie. Bon, on a pesi ba mbote na ngai belé et pas tanti na nga moko Eden tout na Belgique na pesi mbote pas tanti na nga Ange Toul na France na pesi mbote pas grand frère na nga propre Nathan Ibuabu na Chine de ba mbote belé pas porte Abraham quoi na lela bino fort numéro na nga téléphone eza plus 243 85 37 19 634 plus 243 85 37 19 634. Merci. Dans la meilleure c'est que malgré ça la passe na tendance la sirène. Moi na mouba loketo pete mbisa comme tela kasko simbate en tout cas merci beaucoup. Na moi na mouba lu asimbi caméra mokonzi nanga boss nanga Jiri Kobetox yine mokonzi nanga ya chaîne Elengi na biso TV vraiment simba bina ye moko ye mei et mbala mbumazolo.
bodundango bofi bango na émission Tendre Love toujours to développement solo nazangi te pe na ko bossa na ko pesa mbote te na oyo yanga ya biso ya bino Olivier Mandela papa océan moi on bana beta avec ses coups de tête avec ses kende ko ya tala liluyo en tout cas na ko zanga te ko pesa mbote na producteur nanga Nzoko Otis moi mobali nzambe nanga pardon maman mbala osela nga minene na olobango boko mona ngo boko yeba ba vérité nango nazo bon comme nano ba bino tala lelo merci lisusu na sema mayas motema agence mayas na Paris vraiment lobango sans ko banga santé mbo temba sai mokili na merci lisusu na Thomas Paku wana bien que papa merci na papa nanga papa lobe nanga zolanda émission oyo vraiment moi nanga kende liboso merci na Nisha Zena ba sympa Pembe la femme du patron la femme du patron wana Nisha et merci na Chico Luango Héritier Kapuka Ursile baninga nangai et puis là-bas na Océan d'Afrique nyos groupe Océan d'Afrique et Rigo petit nanga Kapuka bambote belé puis mbote na ba artiste comédien tout et puis mbote nanga na ba présentatrice présentateur tout ya monde entier mbote na bino merci beaucoup tokutani na sujet yasima en tout cas tout ce que ça kaka na cri na biso boko dundango bye bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox elengi na biso TV avec Jericho Betox y'a pas na deal. Vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV Jericho Betox tia minene